Na kombo ya tatango na pe molimo santo mbote na biso nyonso bandimi bana ya papa Simon Kimbangu na mokili mobimba pour banolanda biso na chaîne na biso sika IVPP Institut de vérité polele il faut tokoma kaka koloba vérité kobanga nzambe ezali ebandeli ya mayele alors kobanga bato ezali ebandeli ya bozoba. Papa Fumombanza alobaki mbika isanso wako. Tango nyonso tozali kobokola mabe, voilà ba retomber et ba conséquences. Il y a un proverbe zombo qui dit Endiombo neti ntumuntu lumbuki kaka sika natenkano. Moto ya bokola kaimbwa amoni mbwa na ye amemi mutu ya mutu na munoko na ye. Azoloba mbwa oya memi mutu ya mutu mukolo mususu akomema ngambo. Ebongo mutu ya mutu oya memi wana eza ngambo te. Ndeko oyo aza na sima na ngai Monsieur Apo lelo yo a se retrouver na sima ya Lingomba mais ça trop tard 18 ans ebele batata pe ba mama ye akendaki na 26 ezalaki choix na ye. Il faut tout meka ko réfléchir. C'est simple. Après a décidé à zonga pa na biso na nkamba na Yerusalem. Selon la parole so totali Nathanaël tanga mona kinkolo Yesu akendaki kote ya baninga na ye. Lokola ye ayaki ko reconnaître que 26 ezalaki mabe aye na ba témoignage na ye bidon. Esengelaki yende ate bandeko na ye ke sika tokendaki eza malamu te boya tobikisa melimo. Par contre ya ye na maloba bino bokozonga to osili nta papa za koloba ba kendaki bakozonga. Est-ce que toza yoka déjà maloba na ete tango aza kolobela makambo ya succession de l'église est-ce que ezali interdit selon principe et méthode pour azo etumbu pona nini kotika eti na niveau akende ko toucher nanu papa tango azolobela bana ya papa zako tango azolobela papa zako est-ce que bazalaki kotinda ye nyonso wana Lingomba ezalaki komona te? Est-ce que l'église n'a pas besoin d'un moto moko azala kola un atalako comme un chroniqueur ya mokili? Alors mission nini ya saleli papa Simon Kimbangu chargé de mission ya bilobela ngamona mungala ya solo aloba na arrogance na katankamba koloba kobanga te pona nini kobokola mabe aussi longtemps to ebike mbika isanso wako mokolo Lingomba lobi avant to bandaka ba activité na biso noso spirituel to yembaka silwa nzambi soko tozosalela musala nzambe na solo moto ya boya zalaki moto ya kobokola te ndi yasi afanda kala po banda misala na ye ezalaki kaka ya mabe kofinga maloba ya mabe to ebima ba audio ya ndenge na ndenge. Luc chapitre 17 le premier verset à deuxième. Makambo ekobetisa bato mabaku ekozanga te kasi mawana oter. Moto ya bongo esengeli kotsa esinga na kingo kokanga na libanga kobwaka na mai. Kobanga ke abungisa ta mwana moko to molimo moko. Tata oyo abungisi milimo ya bato boni. Bato boni bavandi na bandako. Bato boni bakesima Lingomba injiste pona moto oyo. Lelo nde foto décider akende sima Lingomba ye a mérité nde kolongola ye na Lingomba parce que awutaki na 26 a BBC aye lisusu awa a BBC chauve-souris faut ko bimisa ye siko na Lingomba akende libela akende na retraite akende kopema pour asa lié à Zumbo parce que ye akomi Lingomba komi esika kosala o liloba ya suka papa de Lungana lobaki na dernière réunion na ya kotisaka di bundu dwa kitu di jo fulu kino kia ndilu Lingomba bokomi sango sika na bina kolia azo vivre bien na kati ya Lingomba. Voilà pourquoi il faut ganga kasa balolendo pona nini parce que azo lela wana azo mele wana bambuta batambusi ya Lingomba. Est-ce que tango asala ka buzoba oyo bandaka la bo monaka te nani azalaki kobomba ye nani azalaki sima na ye et lelo a livre ye to sali la musala ya nzambe na solo toza kofingisa papa toza kofingisa Lingomba parce que bato ya boye bas asami azalaki ko mériter abima banda kala
aza nzete ya mabaku. Jérémie chapitre 12 verset 1 en dit, tata nzambe o Jérémie amituni nzambe natuna no pona jugement na yo. Pona nini bato mabe bazali kobota mbuma. O bazali pembeni na yo, bazali pe kobota mbuma, nyonso bazali kosala ezali ko kende pe liboso, bazali pembeni na yo na maloba na bango, kasi milimo na bango ezali mosika na yo. Ozali tout autour na papa Simon qui manque ngani, c'est bien. Est-ce que molimo na yo ezali pembeni na nzambe? Est-ce que tozali kosala pona kobikisa milimo ou bien pona ba intérêt na biso? Parce que so tozana ba problème na biso, lokola crise ezali na mboka, lingombe kopesa biso lisungi, lingombe kobalela biso, ba maladie lingombe kozwa en charge. Est-ce que toza d'abord bandimi? So tozali bandimi bizali ya boy ko komona na kati na biso te. Papa Mfumu Mbanza lobaki, tozala kasima ya mutu, mais tozala likambo plutôt, mais tozala kasima ya mutu te. Mais lelo bato bakomi sima ya bato. Yango papa Simon qui manque un temps, on se rappellaka, ozali sima ya nani, moto ya boye. Ako ya koyebisa bino ke bana ya papa Zako bangonde bakotambusa lingomba bangonde makambo ya zolo bona en tant que chargé de mission. Docteur ba papa ndazo pesa une mission to maloba wana aloba. Tala tanto tikeli moto ya mabe chauve-souris tina niveau oyo. Bakozonga to lelo yo ozali wapi? Okei kovana na retraite ya libela. Zala makasi na secret, tension. Zala makasi. Boko konda so kebite a inane wana yo kosilisa ngote. Nzembo ezali pona yo pe bandeko mususu bato ya makasi o bolingi kobangisa bato na lingomba moto lobi 100 mètres oleki bima la lingomba bokomisi lingomba lokola eloko na bino donc muta kota na périmètre wana ta kota na karete pe aloba te. Toyoka nanu maloba ya tata ya Lungana. Osa nzambe na lingi bino nyonso bo sepela. Mawa. Apo Salimba mwana mongala ya solo bakozonga to. Toto zela yo zonga lisuko chargé de mission ya papa. Lingomba oyo botuna ba oyo bayebinga aliko kebisa moko na moko bana bandimi na ngai bobungisa te moko te azali elombe na lingomba oyo botuna ba oyo bayebinga. Batata Samba Katumwa, bapapa Wanzungasa, bapapa nyonso baza wapi? Bino ba homme fort. Moko te azali ni elombe botuna ba oyo bayebinga. O toyebi papa na Lungana azali nkolo Yesu Nzambe. Toyebi ke nyonso bozali kosala bokoma na suka. Totika kosakanela lingomba tosalela mosala ya Nzambe na solo. Bakozonga to oke na retraite, bon repos. Lukaka na esika okende. Parce que ndenge oza wana lingombe komeli yo kilo. Milimo ya bato yo kangisa oyo bobungisa oyo botia injustement bokosambisa na kolo ingomba. Totika kosakanela lingomba na bato ya boye ena talaku botia chargé de mission ya papa pona kosambisa kombo ya papa. Merci beaucoup na musala bosali malgré tard.
tosalelaka mosala nzambe na solo na kombo tata